Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon des fois Pembe. Didier Masuki. Andy Chou, Narcisse Desaron. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et totalement. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Et Soladama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Bibi. Kikunaga nazaku ya biso Kikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Kikunaga kilema tukinde Fap kilelo ndiko Izande fe Fap kilelo ndiko Tuko sepela Numo coupe Oye bunenga avidi public Ebinga kya Bamisise kwa komedien Deko gomo Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Chez Didier Masuki. Abidi Bibi. Didier Masuki. Abidi Bibi. Bonjour, chers amis internautes. Mbote Nabino, c'est Didier Masuki, Mobala Mande Papembe. Mbote Nabino, c'est pas Pozali, Bandeko, votre chaîne de référence, Nengoyebi. Bandeko, tout le monde sur le monde qui Kambuya, Star Nabiso, Oza Roleka, Otobe Nakombo, Jibim Piana, Na Mwana Tsuka. Tout le monde y a encore les nouveaux, va gagner sur Internet, il y a toujours. Di Kambuya, petite sœur, Mwana Tsuka, et puis na Star Nabiso, Jibim Piana. Kasi na bosengi na biso, oyebi ke to senga ki Mwana Tsuka leka na émission, mais alingo leka sur na émission te, mais par contre, asale le biso audio, pendant kata makambu nyonso oyo e za koleka bo oyo na nzela ya audio, Mwana Tsuka alubi makambu nini. Bandeko, ezali malamu te ndenge tosalaka émission boye. Likambo yebi te, oye oleki na niveau internet ovandi bandeko makambo za mensonge suivi ya mutu. Peut-être nous les Congolais nana bamema mutu tina suka te na tribunal na tina suka na suka a subir peine na epona musala tosalaka yango peut-être tozokana nous conscience te. Tokoyoka na ba audio. Pas ba audio, mais audio moko, mais il y a quelques minutes, Mwana Tsuka a s'exprimer. Na bonzambe nyonso. Tukoyoka nini o ya lobi. Tukoyoka nini a lobi. Mwana Tsuka. Avant de mettre dans silence, mais Nzamba a touché, Nzamba a révélé, il faut oloba quelque chose. Toyoka audio. Tout à l'heure, on a d'autres audio pour Yoka audio. Tu vous avez besoin de commentaires dans bino, dans sima audio. Vous partagez l'émission. Vous y battez que vous y ba audio, vous tirez la chaîne dans bino, mais vous partagez l'émission. Et ça passe dans ça, vous savez la presse. Les Camerounais ici la raté. Et avant de continuer les caméras niveau des réseaux sociaux, il faut rassurer que vous avez des informations vraiment fiables. L'information peut être une source, il y a des bottes. Soit na sima Jibim Piana, soit na sima il y a Mwana Tsuka. Ceux qui ont déjà mis balé, vous avez information, vous avez des lokuta. À moins que moi, je vais tina moto avec procuration qui est sala bosa boloba. Voilà. Tomeka quand même un peu kozongisa musala oyo na place nango kopesa ngo valeur nango komeka osala quand même un peu déontologie nango et kozala malamu mingi na répétaka likambo plusieurs fois. Ce n'est pas manombre de vinde kosala yo un bon chroniqueur ou un bon journaliste, mais eza ba contenu oyo oza koloba na kati oyo oza kotala na kati nde ekopesa la valeur na yo mutu.
ezosala nango elengi te biso tomona yango succès mais ezosala propreté bolanda mwana nsuka brunette makambo ya lobi après tozozongama mokeka mpona to conclure émission oyo à tout de suite. Le boss DJ Masuki au Suksi Bango. DJ Masuki, balamande fois pembe. Ouais, grand pote DJ Masuki, mon producteur. Grand pote DJ Masuki, mon beau frère. Libota na Nzambe. Ba maman na ngai, ba papa na ngai. Ba eleki na ngai ya basi lokola ya mibali. Ba yaya na ngai ya basi lokola ya mibali. Napesi bino nyonso tu, ba bonjour na bino, ba bonsoir na bino, ça dépend ya eroyo bokoyoka audio na ngai. Napesi bino nyonso, ba mbote ebele na kombo na nkolo Yesu Kristo Masia. Bandeko na ngai, nasali audio yo pour na sentiment te. Ce n'est pas pour rien. On a saisi audio. Il y a un souci. Où est-ce que déranger ngai? Et souci yango ezali nini? Souci yango ezali batindeli ngai deux liens, deux émissions où esalami na kombo na ngai. Mais c'est dommage. Parce que mon tuto amonaki ndenge makambo elekaki na réseaux sociaux awa. Ezalaki makambo ezalaki to traitaki yango en public. Mais le réseau kamusa ngai ti lelo bato bazo continuer kosala kaba émission na kombo na ngai du genre ke ngai na bengaki bato na poto bakende kofunda papa chéri ngai na bengaki bato na poto bakende kokotisa plainte contre président Jules Piana. Tandis que ngai na tikali ko benga na mutu moko te, na tikali pe ko solola na mutu te, et puis na tikali jamais ko sela mutu moko lettre ya procuration spéciale pour que ba kene ko sa plainte na kombo na ngai. Et je ne pense même pas que ezalaka. Mais bato bazo continuer ko bimisanga mona mabe na yebite, c'est ezala mutu moko za derrière bémission na batami. Po par rapport à ngabo na zomo na susu eloko yo toki ko benda na ngote po tout esi là. Eloko moko na mataka na live moko boy na salaka na audio wana et solution yango déjà aussi to trouver ki yango. Donc eloko na ko kyo bandela lisusu pona kende ko tungisa président Jules Piana na zomo na yango te. S'il vous plaît. Na bonde bino na kombo ya Nzambe. Bolungu la kombo na ngala ba miniature. Botika ko tiaka président Jules Piana na makamu na ce qui boza makambo ko bambanga ite. Pardon. Ngala linga ba problème ite naza fi ya makambo na te. Makambo na c'est le cas. Botika ngana Kenya. Na sina tourna page ya vie na ngai. Naza converti, naza mwana na Nzambe. Na koma ko sela Nzambe na tika vie na ngai pa Nzambe akambanga lolenge ya lingi. A façonner na ba forme o ya lingi o ya ko sepela ko taingai naza isusu muto makamona te kutu na koma regretter makamona pourquoi parce que président Jules Piana papa ya mwana ngai donc il fallait pas to koma ba niveau na et le quoi na tu esami bon pourquoi parce que au moni mai etambolaka soko katela nzela te etambola nyoka mais so ibo kateli mai nzela etambola so nyoka te kenda tout droit na kamba maki na bato ya mabe yango na profiter na occasion oyo kosenga bolimbisi ya liboso epa ya Nzambe na ngai parce que makambo susu Bible permettre biso to loba yango te. Donc na sengi bolimbisi epa ya mokeli na ngai Nzambe alola alimbisa ngai na sengi bolimbisi liboso ya Nzambe pe liboso ya mutu nyonso Nzambe nanga sala nga ngolu
alimbisa ngai na makambo nalobaki nashokaki bato natungisaki mitema ya bato parce que soki osali likambo soki eshoke bato ekoma directement péché yango nasengi bolimbisi mpa nzambe na ngai na makambo nalobaki mokili etiaki ngai na erreur baprofitaki mpo bakosa ngai nzambe na ngai limbisa ngai deuxième pardon na ngai na kosenga yango nasengi na public ya nzambe na communauté congolaise na mwasi to na mobali na yaya na ngai to na leki na ngai na papa to na mama na motu to ngai na blessaki ye oyo nashokaki ye nasengi bolimbisa ngai na kombo na nkolo Yesu Kristo Masiya nasalaki makambo wana erreur nasosolaki bonzambe te parce que moto oyo aza na bonzambe kati na ye aza moto a recevoir 9 fruits de l'esprit oyo ezala lokola don oyo Saint-Esprit ye moko apesaka biso yango nde moto esaka différence elakisaka baoyo baza ya nzambe na baoyo baza ya nzambe te nazangaki le 9 fruits de l'esprit kati na ngai yango bomoni ngai nakomaki na makambo wana parce que nazalaki na bososoli te na profite na occasion oyo ya kotanga Galates na mokanda ya Galates chapitre 5 verset 22 toyoka oyo Bible elobeli biso 9 fruits de l'esprit c'est l'amour donc 9 fruits de l'esprit wana ya liboso ezali amour la joie la paix la patience la bonté la bénignité la fidélité la douceur et la tempérance nazangaki 9 fruits de l'esprit oyo mpo bonzambe ezalaki kati na nga te elelo oyo je suis converti nasi nabongola motema na ngai nakoma kotambola selon makomi selon Saint-Esprit ndenge eza kokamba nga ntango nyonso kolobelaka ngai na nzela ya bamateya na nzela ya basakoli na ye donc mpo nazangaki amour nazangaki patience nazangaki makambo ebele yango moni satan ake aprofitaki pour ke aseme eloko moko ya mabe yango wana na mokili il faut kolandelaka bato bien okoki omona moto mosusu eglize ntongo pokwa mais okoyeba eke aza ya nzambe te kaka na bizaleli na ye soki omoni motu ase permettre afinga mwana ya bato na balive sans même pitié sans souci pour comprendre que motu wana aza non converti ayebi nzambe te parce que soki ayebaki nzambe angaka recevoir le 9 fruits de l'esprit angaka recevoir don wana angaka aza na amour soki azalaki na amour na nga alingaka yoka mawa alingaka finga nga te alingaka ya kosabola nga ndenge asabolaki nga wana te parce que azangi amour parce que azangi kimia kati na ye yango moni bayebaka bango kaka na façon d'agir donc odetecte ke oyo aza non converti aza kaka mutu azoya kopesa loyenge ya pamba na nzela nzambe po oyo aza na bonzambe kati na ye akoza na bolingo ekozala pasi po afinga mwana bato ayina mwana bato pour rien ekozala pasi yango wana mpona koshite tozwi mokanda ya Philippiens chapitre 4 verset 8 totanga na Philippiens toka eloko nini oyo nzambe oyo balobi mpona biso bakristu tosala na mokili mpona bafemme vertueuse ndenge molimo mosantu epe mama na makomi ya nzambe mpona kolakisa biso lolenge nini ya kozala na se na moi oyo Philippiens 4 chapitre 1 verset 8 boyoka ngai au reste frères tout ce qui est vrai tout ce qui est honorable tout ce qui est juste tout ce qui est pur tout ce qui est aimable tout ce qui mérite l'approbation ce qui est vertueux
et d'une des louanges. Soit l'objet de vos pensées. Donc, lelo yo ngai Brineti nazali sous na makambo ya konyokolaka bato te ya kosalaka mabe te étape wana si na sauté yango parce que nazolanda maloba ya Nzambe makomi na ndenge esengi na biso ba femme vertueuse totambola vertueux tozala bien po tokomba femme vertueuse esengi na biso kobika malamu. Donc ba acte nanga Brinette na kosalaka mokilo nyonso fo ezalaka aimable liboso ya Nzambe pe liboso ya mokili. Donc je dois aimer la justice et il faut na pratiquer pe yango parce que va recommander na biso ba femme vertueuse makambo nanga nyonso fait mériter l'approbation parce que tout eza malambu nde esengameli na bana ya Nzambe bazala malamu esengami ndenge wana. Donc makambo tuna bando saka na se na moi oyo il faut ezala honorable parce que je suis une femme vertueuse. Donc pona lelo nazaki na mingi ya koloba te na suki awa natalisi kaka mwa makomi muke po bo comprendre o nga navandisa na kati ya motema pe ya mutu na nga ya kobatela makomi o na mokanda Philippiens 4:8 ndenge moyimo mosanta sengi na nga femme vertueuse kobika na se na moi oyo na na temps kofunda prison JBT naza na terre kosala susu ba bêtise wana te nasalaka yango kala par ignorance et nasi nasengi Nzambe na nga bolimbisi nasengaki pe président JBT na ye moko bolimbisi en privé na ye pe soki kosenga yango lelo en public na nzela audio oyo moto pamba papa Yoji limbisa ngai na oyo elekanaki wana na sosoli bonzambe na simbi bible na loboko na batoli makomi na ye na kati ya motema na ngai. Donc je n'ai plus le temps wana namonaki batie photo na ngai na internet. Donc bref na soki ka lelo ndenge wana je n'ai plus le temps ya kolandela ba makambo wana yo esi leki eza makambo eza na tina moko te ya motuya to banga kaka Nzambe to simba kama makomi na ye ti sikoyo kimia na kolo Yesu Kristo Masia ekota na kati na bandako na bino na butu etambola na bino lokola likonzi na moto na moi etambola na bino lokola lipata na kembo. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth na bondeli bongo pe na lobi amen. Merci bandeko na ngai bolani mwana tukane nga lobi malobombo kabino ezali mission avis du public tout le monde en fait ça avis na ye toujours c'est ba commentaire na bino est-ce que mwana tuka alobi malamu to pe alobi mabe asali bien to pe asali mabe amoni ke makambo ewumeli mingi ndoka yera présent JB et si bazwa solution la bango makambo c'est si là maso comprendre comment les réseaux sociaux makambo songanga makambo siko ya lokuta o eza kutu bongo te o eza lisolo bozika la balabala boye okangisi boke bolobi mwana tsuka yango abimi asali audio alobi ke botika akoma na kosambela ezalaki ba erreur o azalaki accompagner na batu ya mabe. So de comprendre que la voiture m'a fait bapeser idée on a ça le qu'on a makamona asala on le émission ba bankamba lobaka mais tellement comme osambela yango azongi Nzamba ebisa senga pardon ay asengi papa chéri pardon asengi libota na Nzambe pardon asengi pe mokili pardon totika bakambo ici là aza papa amona na ye alobi ye moko alobi bila kata papa amona na ye mwana komukola. Encore coup de ma bêtise, oh, Congolais quand même, soyons sérieux. S'il vous plaît, tous nos parents, soyons quand même sérieux. Merci beaucoup. Partagez l'émission. Toujours vous avez là-bas commentaire Nabino. Au revoir. Ah ouais, Kakebeti. C'est qui a vie du public est bandit. Y'a mon bon amant des fois pembe. DJ Masuki. Endichu, Narcisse Desaron, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et cela d'Ama. Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidi Pibi, et ce calé.
Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan, Afrique, Amérique, Europe, Asie, Abidjan. Tikunaga na za kuye biso Tikunaga kilema tukineko Kutala na biso Avidi public Tikunaga ko kilema tukinde Fak kilelo ndiko Izane fe Fak kilelo ndiko Tuko sepela Nimo coupe Oye binenga vidi public Ebinga kya Bamisise kwa komedien Tiko kuma